bela penza comme tel depuis moi na kufaki. Bon, en tout cas, azalaki son a problème penza comme tel. Sauf kaka jeudi passé na ba 10h de apikaki crise. Tellement qu'il y a un kanisa mingi mwana na ye tout ça. De jeudi apikaki crise na ba 10h me mets à l'hôpital là bas chino nanjin. De là bon c'est rétabli ça qui tu solo là ti ba salle d'examen makamunyo so bon. Le lo na tongo na ba 10h de atokufa. Liwana izingaki zelata inane mais ikozoye posikande wana tuzaka na souci mingi mingi ya kolebezalite tozana souci mingi akufi mingi pona souci ya mwana naye yango wana moni tofandi na matanga ya afangai eza aussi Lupin et puis ngai na suka na baba mibala tozaika ba misato effectivement yango wana parce que comme il déjà bien premier tika ka makoloma yemo wana sala be fort akendani pour hôpital yemo bazonga na il n'avait pas tant de problèmes encore bon mon équipe même na matanga bande ko bina ndo sala mouvement na normal mais ko perdre moto azali pe le wando ine puisque ça peine ba kombo moko ce n'est pas facile. Bon Russia qui na mission na bon il a fait sa mission bien que les circonstances soient coufela qui mais c'est un héros donc azaki na mission na il a accompli sa mission. Bon papa aussi c'est vrai azaki peut toucher bon c'est comme si que tout choc wana il n'a pas pu supporter ça bon c'est comme si précipité na liwanenge salami bon c'est malheureux hein c'est malheureux vraiment kwa kufi wazabna yangai otai koza naye avant ko ya maladie wana aopesa nga batoli azo conseiller ngai à ma grande surprise na tongo kaka petite sœur na nganda obenga nga pona opesa nga information ozawa na bina zana ndako na vandi est-ce que oyebi ke yaya kufi esalinga passe na motema ya operdre susu muntu munene wa tiki mboka na biso eza non développé na nyonso le pays va mal donc nyonso faut totelemelango c'est le moment totelemelango lelo papa tiki biso na pasi donc nde toza boye malgré tout na oloba naza na choc ya makasi na motema que son âme repose en paix elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Ndeko mama tala lelo komala ba problème ebele okokaka lisusu kosepelisa pe papa te koyoka soni te bela merve ba solution po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo merve ba solution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso yo totisami na ba problème na foyer na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve ba solution mokonzi ya banzete aza wana na Suisse obenga ye na banimero eza afishe merve ba solution batika yo Mama soki bokolo Ilimala Binisa Bango Jeli na maboko na yo batata ba mama bandiku nalandi ye sima natimbiri basekela ye sekela ezali kaka timbela balobi awa toza ozomona oyo ezali mpana kokuma lokola mwasi simekoli mwi kibokolo yango oyo odo bazokelango awa toza kibokolo mwasi simekoli oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otiango o utiliser omoni a les formes stop
kosala soki ndenge nini te balobi vetu makambo au sentir ke otoza nzoto makasi ndenge nini na awa toza solution makambutu on va bosala comme le quoi maki. Allô, awatoza. Je veux la pommade Bocho, je veux le Supovita Plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kopakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totoba beni beni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme awa toza moto esalaka ki lokola lia ezala boye awa toza nde moto esalaka mabili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awatoza Sinekoli. tosepela ndamu. Ozola teje bilamba esi tosisi. Alile ozokende nango koboma ngai. Eloko nini yango ezanga mitata yo moko. Te ozinga lipa ya pistolet. Eloko nini ezanga notice. Bakontre indication eza te. Soki yo omelaka biloko ya mabe. Yalowi. Nazozelo na kati landa ngai. Olukaki yango osisa. Tango ta posologie te. Libo ya podium. Alekisi non pakanga makataka ina sokola kabilamba ya kanga makaka ayo moko vraiment solution de Jésus amat solution yango Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire dans notre traité faiblesse sexuelle hémorroïde solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Tono talo kutu. Maxi Bio Café. Nazongaka mwana. Maxi Bio Café. Ebongisi libala nanga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zongi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel maladie belé les autos. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Bonjour. Bonjour. Moi, tous en famille aussi, donc bande connue sur bazar, parents bazar qui a, mais toi qui sont mon corps papa et aussi tu m'as accoufi et on tué pour te confirmer biso papa aussi tu m'as. Bah effectivement, dengue botu ko yo kasango ezali ya solo papa Chimanga autu ko kufa na ba 10h à l'hôpital ya bachinois na njili na Sainte-Thérèse de tofandia. Azui tembele ya maladi ou bien liwe ka mbamo boy. Bah ko bela penza comme traité depuis moi na kufaki. Bon, en tout cas, Azaraki son a problème penza comme tel tel. Sauf kaka jeudi passé na ba 10h de apikaki crise. Tellement qu'il y a un kanisa mingi, mwana na ye tout ça. Dès jeudi appliqué crise, na ba 10h, je me mets à l'hôpital là bas chinois nanjil. De là, bon, c'est rétabli ça qui. Pendant solo là, ti, ça les examens makamunyo so bon. Le lot na tongo na ba 10h de ato kufu. La famille a bazobeng on a na famille a. Bon, on a zali oncle ya Rossi. Nazali leki ya mwasi ya papa Chimanga. Yango moni biso to eki ya po toujours confirmation poto la sabatu nyonso o bazali bana na poto o bauti ko partager mawana Rossi Chimanga le lope eko isusu papa ya Rossi Chimanga. Mon message na bandeko nyonso ba landa po na diwa ya papa. Bon, bandeko nyonso oyo bazolanda biso na tango oyo. Eloko to koyebisa bango ezaka ke biso
touti susu kokwela na makambo ya liwa lisusu na nsima ya liwa ya Rossi. Papa na pe auti kokufa après 2 semaines yango tozali awa. Donc soki ke bakoki ko porter biso en aide, vraiment tozali na posa lisungi na bango puisque touti ko perdre déjà aussi. Papa pe wato kokufa ça fait maintenant 2 semaines après. Donc c'est ça le message que tozali nango wana. Poto kaka ke banda aussi akufaki papa zaki bien te peut-être étant mususu yonde muté créer liwa yonde muté créer nini donc to éviter ceux qui ils vraiment bon te abela kana et moi avant ça komara bien liwa ya Rossi nde muto effecté makasi liwa ya Rossi tellement que banda ko kanisa mingi chaque moment ko kanisa bon ce qui a fait que a piqué crise wana j'ai dit le samedi à autour de Kabiso. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci. Papa toza ana matanga ya papa auti kotika biso kalate a moi na Rossi Chimanga atika biso petoto kundae ça fait on est 2 semaines passées déjà. 2 semaines déjà papa pe atiki biso. Moi message par rapport à papa ndenge atiki biso boy. Toza kana mawa ndenge tobungisi oncle na biso atoyo kubungisa susu semeki mobali ya grande sœur na biso ezopesa kama parce que liwana izingaki ezela ta inane mais ikozwa ye posikande wana tozaka na souci mingi mingi ya kolebezalite toza na souci mingi akufi mingi pona souci ya mwana na ye yango wana moni tofandi na matanga ndenge ye kaka brusquement. Donc so aussi akufaki penda te babetaki masasi wana te tamusu papa lingaza ni quand même na bomo inde to mona. Effectivement ana ezalaki mokana nzambe pona ngana koloboka kanzamba alingaki kazi la ndenge wana. Yuza nani na famille azali oncle ya Rossi oya kofi azali semeki na biso abali grande sœur na biso. Donc papa kufi penda lelo na 10h. Na kofi lelo na 10h toki message oyo azali côté na ngai à gauche azali leki na ngai de muto a transmettre ngai message wana que semeki na biso akofi lelo na 10h. OK, merci vous. Merci papa. Moi maloba tunyo sobalanda. Je ne sais pas autre koloba lisusu. Toto za na passe moi tant molai. Il y a des semaines que ndeka otokota mabele. On y attendait peut-être tous sous temps to ba comment ko effacer ba douleur. Mais papa so akufi. Toza na passe. Toza na passe. Je sais pas on koloba minute. Toza na passe. Yo mto landi Rossi ou bien oza ndeni. Il y a Afangaï, les Rossi, Lupin et puis Ngaïna, Souka, Baba Mibal, tous les cas Misato. Parce qu'actuellement, tout ce qui est Mibal. C'est ça. Yo combo babeng combo nan. Merveille Chimanga. Merveille Chimanga. Donc papa Lelo a kufi toro ba pona souci à moi né Rossi. Effectivement, parce que comme il déjà bien, premier tika quand ma coloma, yemo la no salaire before, à Kendani pour hôpital yemo gazonga kanae. Il n'avait pas tant de problèmes encore. Bon, mon équipe même dans matanga, on a kobina, nous la mouvement normal, mais qu'on perdre, nous tous avez le wandoï puisque on a peine à combo mon ce n'est pas facile. Non message bon par rapport ni papa Kofi le temps sur le combat aussi message. Non message moko ya papa ndenge le Kofi tam sur le combo ya Rossi. Na kosenga bandeko oyo aux informations ba compartir na biso longo et aux bien makasi ba compartir na biso ba ya c'est pas rôle bani ya minute. Merci vous. Merci. Bonjour. Pasteur Tomonio a on a le pont na famille à Rossi Chimanga au touti ko perdre et toto kunde ça fait 2 semaines déjà passé. Donc le lopé papa a kufi donc le samedi papa a kufi l'on a 10h. Moi message par rapport à ma ils ont invité mon ambition sur moi. Ils ont passé parce que la famille les a touchés une fois de plus. Je crois il y a 2 mois et demi passé déjà aussi à Tikaki Biso na ba circonstances biso stoyebi. Bon ba utu konda peine 2 semaines passées les lopes doivent prendre des nouvelles il y a papa bon ça fait très mal hein.
donc eza pasi tala kaka à peine bauti koperde mutu na pasi wana na mutema. Bon, c'est comme si que pasi bakisa miso makasi na mutema, donc c'est douloureux quoi. Sans que Russie akufa les lotés, mais papa Tom soit linga azani na bon moi peut-être pour un raisonnement et mon ayenda kufi na lisasi donc ndé ba bomaki. Bon, je ne peux pas affirmer hein thèse wana, mais c'est que moi je sais bon ngaza passer à famille hein, bon c'est que moi je sais bon maintenant muklara na mission na bon Russia qui na mission na bon il a fait sa mission bien que les circonstances soient couffelées qui mais c'est un héros donc avec une mission il a accompli sa mission. Bon, papa aussi c'est vrai Azaki peut toucher. Bon, c'est comme si que tout choc il n'a pas pu supporter ça. Bon, c'est comme si précipité na liwanenge salami. Bon, c'est malheureux hein, c'est malheureux vraiment. Un hôpital kuna osa équipé un hôpital. Oui, dans un hôpital, bon, on a passé, il y a papa, donc il y a famille, bon, bon, on a un hôpital, on a toujours en contact na bango, il y a 2 jours passés, pour na kaba ça, na biso, toi na bakam so abadei, bon, Léon a tongo, babenga juste le temps na zo coma, un petit peu kufa, donc na moni a été, donc ça m'a fait très mal, t'as qu'à perdre fidèle, papa, bongo, donc ça passe. Merci vraiment. Merci. Mbote ndeko na ngai. Tomoni oza en souci makasi lelo papa aussi Chimanga akufi aussi autotika biso ça fait déjà 2 semaines passées mais lelo pe samedi na ba 10h papa autotika biso en hôpital ya Njilia ya ba chinois. Moi message par rapport à bande connaissance ba landa aussi ko. Ezo sala passe na motema. Wa akufi aza grand frère na ngai. Wa akufi aza na ya ngai. Otai koza na ye avant ko ya maladie wana. Aopesanga batoli azo conseiller ngai. À ma grande surprise na tongo kaka petite sœur na nganda obenganga pona opesanga information ozawa na bina zana ndako na vandi. Est-ce que oyebi ke yaya kufi et salinga passe na motema ya o perdre susu muntu munene wa tiki biso ezo salanga passe makasi mais na osenga ka eza mokano nzambe. C'est meki na nga patikali na sima za motema makasi. Il y a perdre les sous batu les sous liboso za passé akanga motema za nzela ya biso nyosoto. Donc tant ko ya jeudi yango nde bomimaki mbango na hôpital obende. Bon ngana zalaki informé te mais bande ko babi ba memaki na hôpital ndenge noko azo confirmer na ke ba memaki na hôpital ngande na za sir po ya koyoka ke no kaka lelo na ba 10h ya tiki biso lisusu. Donc ça la passé suite ya makambo elekaki ya Russie. Ndenge Russia kibiso no via zali moto azalaka na tension nde yangwana ya affecté ememi vina. Non akoka ko supporter te liwa aussi akoka supporter. Akokite na suka nango même temps to kende kokunda aussi makambo esalama na triomphal esalaki passe na motema ya kozwa ebembe ya aussi ko bambango na mabele na ba policier salaki elisusu passe choka ke po ezwaki tamoko mulai na triomphal wana.
pour les policiers ba récupérer. Nous surtout on a tellement monté attention ndé affecté qui. Parce que papa zaki monté attention pembe ni wana cercueil tomba boaka ba gaz wana yé azaki pembe nana et ça la ginde ni tant que papa zaki monté attention ba boaki pe ba gaz ba déposer cercueil na prince wana. Et ça là qui est passé, tellement c'est mec qui passe avec wana zaki ko réformer que nous allons monter ma case malgré de que les ba policiers bazala qui mais ils ont ça la passe autant la mwana na yo ba bambier les sous na se na kacha cercueil autant na niveau wana ils ont ça la passe na motema. Et ça la passe vraiment. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci. Si personne n'a C'est ça. Je fais ce qui est vrai. Donc, on va se faire des bâtons. On va comprendre chez c'est pas mais tu dois être non violent Mesdames et messieurs, voilà quand on a outé bino tozui bandeko ya famille pe tozana bandeko o baza ba activiste to meke un peu ko sola pour ba clairci biso pour aussi tout ça fait déjà des semaines passées le papa ya aussi Chimanga pe atiki biso donc quand le bami akufi par rapport ya ba souci ya mwana ndenge auti kokufa ya ngo toza pe na bandeko mbote mama mbote papa moni bandeko baolela to moni bino pe bo ensemble na famille aussi Chimanga botiki était moi maloba par rapport ya liwa ya papa pour aussi auti tika biso ça fait déjà des semaines passées le papa akufi le samedi papa toza na pasi donc choc yo oya kosina mute sili to yo ko apprendre so ya papa akufi donc mutema na biso ezoki soki lelo komiti na ba niveau papa kosa kufa et où t'es déjà quelque part alors biso ba activiste toza vraiment na kanda ya turo to yoka te to sala trouble makasi bato ba mesana ko kanga biso to ana posa na ba yo kanga biso to yoka te ya turo on a lobika yango wana papa 5 euros si tu m'as akufa papa pe le loin akufa te mais ce qui rosaza qui le loin vie est-ce que maladie papa ku fenga ebima engebima te eza ba choc papa tali mwana nae lelo atika ezala ke no biso balande to kunda baboti mais no baboti bakunda biso papa so rosa komiti na niveau akufa to papa rosa kufa foye babiti likambo uti wapi to ana kanda makasi papa to amana kanda souci mususu papa zoaki on surtout tomba déposer qui cercueil na prince wana babwaka ki gaz et ça là pinda papa moi bien teli susu yango moni et comme ko bete mo ba retour papa biso ko kozala ki sur le terrain gaz tomba bwaki to zui cercueil to ko ici na se pourquoi ko kopé ça ta prière ni respect na mon weité boya biso to memi cercueil boyo boto la biso rosa zaki politicien te rosa zaki o mutu monte chege te kuluna te ba kuluna ba osa mabe ba okoka ko maîtriser to la biso cercueil bango bakoti yango neti ekoma matanga na bango quand même boy eloko bongo vraiment to lobelango pays na biso yo to loba mboka na biso eza non développé na nyonso lo bango vraiment nyonso le pays va mal donc nyonso faut to telemelango c'est le moment to telemelango lelo papa tiki biso na pasi donc ne toza boye malgré tout no loba naza na choc ya makasi na mutema que son âme repose en paix. Merci papa. Bote papa. Mbote ndeko. Papa, mon message par rapport à liwa ya papa aussi Chimanga oyo au sauto tika biso le lope papa akufilo na 10h donc maweza imité mabatu nyonso. Ndeko nanga mawa eza mingi mawa eza ebele touti kolela ndeko na biso combattant militant de la liberté aussi. Voilà que liwa na ye lelo memi pe vieux père atika biso daye na ye.
message nanga ezokende tout droit na assassin ya Rossi moto abomaki Rossi na moto apesaki mitindo baboma Rossi lelo obomi Rossi par l'occasion obomi pepera ya Rossi na yeba te tango fanda na salon na yo na bana na yo mwasi na yo mobali na yo bapara na yo opesa bango message nini ke mbongo yo ozwaka wana ozwaka ngo po bomaka bato lelo bebisi famille mobimba lelo mwasi ya Rossi atikali veuve mama ya Rossi atikali veuve bana Rossi batikali ba orphelin bandeko ya Rossi batikali ba orphelin yo za na bana na yo ozovanda calme ozosepela na ebite nini yango ezosala na motema likolo ya pouvoir yango wana ozoboma bato famille mobimba yango bazolela baaktiviste biso tolela ayeba na eke pouvoir ezala na suka nango ayeba ngo mabe nyonso tosalaka na mokili efutamaka na mokili. Merci vraiment, merci vraiment, merci. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur la biso siko na www.elenga Congo TV, chaîne moko ya makasi na kati ya République démocratique du Congo. Alors mesdames et messieurs, quand nene sabino sango yamawa eza awa na kati ya mboka na biso, aussi tumanga auti kotika biso, toti kokunda ça fait 2 semaines passées, mais lelo sango oyesu yamawa papa oya boti Rossi akufi atiki biso lelo samedi na ba 10h ya omoni biso Elenga Congo TV tué a potozo ba image to l'arsabino bokomona ndenge bandeko ya Rossi ba kopesa ba témoignage pona papa ndenge papa belaki ndenge papa azaki ba tension pona liwa ya Rossi Chimanga. Alors tozona ba image comme ça to ya to sukisa émission na biso donc tozo image ya ndeko pe aza awa comme ça bo mona mbote maman mbote papa maman Tomonio osa vraiment na mawa na ofanda po yope ofandi po et ça va vraiment bien partout dans le monde baolanda biso na Elenga Congo TV donc Rossi a outotika biso ça fait déjà 2 semaines passées mais le loupé papa atiki biso donc souci wana et ju biso tout na mitema ya liwa ya papa na biso donc moi lilo babatinyo so baolanda biso papa na monelo na okolo bateza passe monate na kokolo bate monelo na kokolo bate papa katiki biso monelo na kokolo bate abandeka kolela mutabomele rosabomi rosabomi to meki ko consoler ama ko ko supporter chaque ta préféré landa mwana mobile monelo na kokolo bate. Alors, Nengue Rossi autotique sur 2 semaines déjà. Papa est déjà malade, il peut bandakala, il est déjà malade, bien kaka pona liwa Rossi ndetinde ki papa pe abela. Papa est malade. Papa est malade, chaque kaya mwana mobile. Aoki ko supporter ngote. Bandakala banda kolela kaka bipwani babominga fele batika Rossi nanga. Mutabomi Rossi abominga nazokota mabele po mutabomi Rossi abominga kosa kufi pona ekolonga na kufa pona Rossi azaki maladi ta salinde crise azaki maladi okolo basko nini lo ni oyo okolo bo ebima na katino ya passion esali po lelo nde Rossi akufi papa kufi elo romo ya passion ezakatino ko bimisa eza pasi papa. Alors, mesdames et messieurs, merci à trop na bande konyoso oyo. Aujourd'hui vraiment temps Hollande biso surtout partout dans le monde dans l'Obaka, Europe, Amérique, Afrique, Océanie, pourquoi pas Asie donc bafan tout ya Elenga Congo TV donc Martin invité sa fusée, balobi toujours musala toza bato liboso pour nos informations na kati ya mboka o Elenga Congo TV donc merci à trop na boss des boss balobi général Motopamba na kati ya Cape Town na Afrique d'ici wana balobi silence ne et kontara mais mutambongo ya ebele donc Diezeku les rois de Saint-Étienne balobi mutazo kota kota ba Belgique ba France ba biende mutakangi France wana Diezeku balobi les rois de Saint-Étienne balobi mutambongo ya makasi. Merci à trop na bandeko tout ba 8 ans ko landanga surtout ba Karisha Sadiki boza ebele vraiment donc moyo boira ba mabanga ebele zate po toza pena na sango ya mawa ya liwa ya papa ya Rossi Chimanga oyo akufi atiki biso na mawa pona mwana na Rossi a usotika biso donc boza toujours branché na www.elenga Congo TV to la sabno ba image ya ndenge deye ko bima ya papa ya Rossi boromo na ndenge biso tout ozala pona la sabino bevenema po to uti ko lela Rossi lelo tozo lela sko papa ya Rossi Chimanga donc merci à trop Nicolas mokonza ba cameraman nyoso à suivre. Elenga Congo Glody Diasika la mignonne hey! La mignonne
Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.